Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Tout le but est Ndengekara. Tolakaki na bino que toza na série yaba ingénieur na série yaba ingénieur bumonaki tolakisaki bino ingénieur moko na kati mpasa. Cette fois-ci toza toujours en télé ma toza na kati ya agence ya Aigle Construction pour na kobeta ma solo na moko ya ingénieur topé na équipe ya ingénieur au ba travaillaka toujours en collaboration na la personnalité TV ndenge na mesana ko bisabino la personnalité TV ezalaka ya kokoka. La personnalité TV sokoluki ba ingénieur okuta bango ba ingénieur à construction komona bango ba ingénieur yaba portail yaba fenêtre yaba meuble okokuta bango sopo luki mabanga oluki brique oluki kaya sokokuta bango nakati ya la personnalité TV sans plus tarder tozo banda déjà émission ya mokolo lelo wana tobengi ingénieur na biso apusa na malembe pour à se présenter bandeko obaza kolanda la personnalité TV ba landa biso na bokebi tolobi bokota yabino la personnalité TV émission obolingaka esi ebanti ndenge tobaki na ebandeli tozali na série ya ba ingénieur toza na série moko ya émission otobanda kolobela beaucoup plus ba ingénieur na sir bomona tolakisaki bino ingénieur mona kati mpasa malelo toza na kati télé lisusu tout près ya mozole to epe komona moko ya ba ingénieur moko ya ba ingénieur ye moko aku se présenter akoyebisa bino bango babengami na kombo nini parce que ma équipe quoi équipe une équipe bazana kombo nango to kikolo bakeno Vinicia Construction Israël Construction mais yemoko ingénieur a ko se présenter ndeto ko beta masolo ndeto beta tina kata la personnalité TV dans la bise à la brancher za la colleuse à la scotcher bokota yabino ingénieur yeyo aye sans plus tarder ingénieur a poussa njamo malembe abendana déjà poussa na ingénieur bande ko balandi à la personnalité TV bamonae bomoni yo ingénieur ya ba jeune donc moi na souka ya ba ingénieur je peux dire ma azako se présenter yemoko boyo kaye azanani on peut sabino ba détail na ye nyonso et puis biso to kota toujours na kati ya développement ya ba question na biso to yeba ndenge nini to ki kotonga bandaku na ingénieur. Bonjour ingénieur. Bonjour. Nasir bande ko balandi bazolanda yo ngapi na bengo ke ingénieur pour ne biko ingénieur soki okoki ko se présenter na moi mokusier to pe na moi molai bande ko na biso obaza kolanda la personnalité TV baye bayo penza kombono nani osala kanini et puis to continue ba question na biso comme il faut. Ouais, comme on a ingénieur Hébert Mavinga, naza ingénieur il y a travaux publics mais naza expert géomaticien. Expliquez-moi mon qui expert ou bien expert nini lisusu expert géomaticien. Yango lobi nini expliquez-moi mon qui pour ngape comment wesalinga makasi non na yo kango tena onkale lo pesa so mo explication mon qui na travaux publics to biso ingénieur toza ba département mais biso mingi toza mingi na géomatique ou bien autobengaka cartographie toza mingi kuna mais toza pe ba travaux publics kotonga bandako. Ok, ingénieur Mavinga. Ingénieur Mavinga, donc on a retenir beaucoup plus ces postes non. Donc ingénieur, les lots tozo solo là, na kati la personnalité TV, tout le monde toza liboso ya ndako to pe na sima na biso ndako moko ezali wana bino bato bozo tonga. Oui, biso bato bozo tonga ngo. To bandaki on banda na fondation, si ekomi na toiture pe kaming te to sala to sisa ba finissage. Ok, donc ils ont ndako bozo tonga je pense. Na awa na lupango eskatoza awa ezanda kumoko tozo tonga eza oyo. Ingénieur
Bande ko balanja la personnalité TV na sir bazolanda yo vraiment na bokebi nyonso tolingi toyeba ingénieur toyoka bato balobara ba plan eza moto mosusu atongisa ndako maza na planté eza moto mosusu azotongisa ndako azaja na plan na ye mena mpona bato oyo baza na baplanté bosalaka ndenge nini baplan wana ezaka gratuit to mpe bato basombaka yango na mbongo e par après do bino boprésente ye atali aponi apesi mbongo to bosalaka yango gratuit mpona baclient na bino mpo azali moko ya client oyo aza kotongisa ndako na kati ya chantier na bino. Ouais, na Aigle Construction toza na bureau d'études. Dans la carte bureau d'études na biso toza na architecte. Architecte musala bango eza pona ba plan. Donc toza cherté. Mais tosengaka $300 soki mutayi tosala les plans. Mais ndo lobaki soki mutu mususu aye na plan na ye. Wana eza problème te. Wana yo ye na plan na. To travailler selon plan oyo ye biso wana nde to travailler no. So kama modification ezali to modifier mais to signaler yo mukolo musala ke to modifier ndambu a plus to l'action soko sepeli wala bien. Suko na tango obo sala ba modification wana bo modifier gratuit. Si, pour yaki dans la plan na. OK. On to sala gratuitement. Vraiment Nasir Bandeko Balandi bozali kolanda biso na ingénieur Mavinga ya Aigle Construction Nasir bozoyo katia bino bato bozara on te naza na planté babiso za na planté yara na $300 so ozaja na plan na yo oyeli bango ba sa mwa ba modification na mwa ba biloko ya mike soki okosepela tozo continuer ingénieur eza na bato msusu asombi terrain na ye ya 20 mètres carrés. Abi azana besoin botongela ye ndaku ya 2 niveaux. Est-ce que et simba mabele nyonso na kine eza mabele ya kotonga banda ko en étage to eza pe na mabele mususu o batonga kaka banda ko si. Bon. Toza Kinshasa eza na mabele mususu batongela anda ko étage te. Mais na kata kine awa presque mabele nyonso toza ngo etonga étage. OK. Eza ba mabele po toyoka cha sango ke onda ko mwana étage bwe et fini bato bazaki na si et on to lito yeba est-ce que za kanango possible dans mabele nyonso etonga kanango étage ba terrain accidenté etonga étage mais problème ezake ya ko yeba ndenge nini bokosala pour étage wana telema fina baninga te. OK. Tozo continuer na ba question na biso ingénieur to bi mutasombi terrain à 20 mètres carrés. Abibo tongelaye ndaku il y a un niveau azali banda mboka est-ce que bosengaka directement aya na mbongo pour que bo banda kotonga to bozwaka pe mwa ndambu na bato mususu pe oyo azana na possibilité penza te ya kopesa mbongo na bino nyonso du coup. Bon tant to sara devis soki ondimi devis na biso tosengaka soki ozala mbongo nao okopesa diko. OK. Mais to exigeango penza te. Toko tosengaka soit 2 tranches pa bato mususu pe 3 tranches. OK. Maintenant pour na bato ya 2 tranches to 3 tranches kozara bino problème te. Bon. Tozaka mingi na délai oye fa pesa biso. Po biso tant tozui promettre to sema musala esili. Soki ya mweni ki akokata na te tant to sisi musala ya tranche pesa biso esenga à relancer biso susu. Donc à relancer son musala a fouti deuxième tranche pour musala continuer susu. Mais ezabila bato mususu pe senga ra moko po tozo aider bato. Ke mbongo pe mo ekatani toki maite kwa za client na biso. Tokozela soka mbongo to continuer musala. Vraiment. Ezamba ndeko belé na perda pe ba confiance. Toyebi aux ingénieurs aux amona kino za kino yebi ba perda confiance. Maintenant bino bosala nini pour que bo gagner confiance ya ba client na bino bazali banda mboka. Bon, pour ba client biso bazali banda mboka. Ya liboso to sala ke fort arrêter. Chaque jour to sa musala, ba mona ba vidéo musala to sala. De la personnalité ton wayaka ko filmer afirma misala to sala pour accepter ba client ke ba on peut ba yaki pour refaire musala. Donc to ça bon. Vraiment bandeko balandi na sur bozali koyoka ndenge to zali kokendela ingénieur et toto na moi moki est-ce que soki mutepesi bino confiance
bino mo batu bobanda ko kosomba ba biloko ya construction to atinda pena membre famille pour que membre famille nde yakenda kosomba ba biloko ya construction to bino moko na kati kaso ba pesi bino confiance bokendaka kosomba ba biloko ya construction. Bon, tant que pesi biso confiance to sepelaka biso to sala biloko nyonso mais ça peut problème te so pesi biso confiance na kin a faut zapena muto wa olandela musala. Donc il faut que membre de famille moko azala wana permanent pour bando yo vérifier musala ndingi zo salema. Donc wani za problème te. Donc faut que membre de famille pour vérifier musala. Et bon na bateau membre de famille azati. Ata bato baza membre de famille azati ndina tolo bango tozana na personnalité oyo ye akobenga po bakutana biso. Donc la personnalité a ndozonga chaque fois pour filmer chantier a pesa ke ba information mais biso mo chaque jour na WhatsApp dans nos tindele ba image na ba vidéo ya musala nezo progresser. Que bandeko balanti na sur bozo comprendre ndenge tozali kokendelela na Aigle Construction bango balobi ezaloza na mutu te pesa toujours confiance na kati ya la personnalité TV parce que bazali ko travailler en collaboration dans la personnalité TV. Donc attends nyonso yozo pesa confiance. Ozana besoin ya image ya ndaku na yo ya se bola kisa oza besoin ya image ya ndaku oza besoin même que non namona ndenge babandi fondation. Babi na kati Aigle Construction avec ingénieur Mavinga tout est possible toujours koba toujours kobeta ba masolo na biso karandenge ezalara ingénieur maintenant soki batu balingi bazwa bino tout moi ngazwa bino à faire de placer bino quelque part parce que boza dans l'état mais boza pe international botongara tongara partout so tout moi lingi a de placer bino alongola bino dans télé ame mabino peut-être na Kasavubu ame mabino na Lemba ame mabino na Matete na Kisenso ame mabino na ba Limete akosala ndenge nini que non a de placer Aigle Construction pour que bazala en permanent na kati ya chantier nanga baselanga musala sala ndenge nini. Bon wana biso tanto to solana batu obana posa to kisa musala musika même quand la capitale était à la province. Ah ok, donc ça c'est dans la province. C'est dans la province. Wana les occupés sikoyo biso. Tant que ça devient biso te bien, faut tout ça là. Tous en autant de personnes. À part il faut que biso la place au biso to andolala. Mais nous c'est tikali et ça biso mo mtokipa. Ok. Et bon, quand là, faut le no hôtel ou des aéros non bah tout ça hôtel bobeta non moi bon côté et moi c'est pour mise en valeur et à la chantier ou et darabatu na bilo kwa chantier et vendre na kati donc a bobeta biso mise en valeur na kati al pas kwa chantier ou biso to kende ko vanda wana des années bon. OK wanezaki ma question oyo tobongisa ipona kosola na ingénieur et ingénieur tolingi toebaliso mwa mokie na mosala oyo vraiment ya construction au sel na mo pe combien de temps posano trop jeune aux hommes na nos ano tellement jeune betela biso no masolo sali combien de temps. Bon likamwalo bela pona âge na jeune trop jeune mais na kati avec la construction tu as ingénieur so ba mikolo bazali vraiment mais avant na ingénieur pe na zaki maçon. Okay. Après comme maçon ça fait contre-maître il y a solo donc ça au livre vraiment balobanine au bandi pena na moi si ozo mata malemba oui on attend au samar mona nyonso zaki non comme étudiant ou comment na zaki nanu ton na bandi maçonnerie ton na maître maçon zaki élève. Wow. Na comme contre-maître na zaki pena on élève. Après voilà ndé na ki kotanga pour comme ingénieur. Vraiment. Et na tuna ki question na pambate pour na mon ingénieur aza trop jeune na koki otika bongo te photo sani to luka to yeba nebi que zamba to mususu balinga bayeba ba carrière ya bato sali combien de temps maboyo ki ingénieur ye mondenga lobi abi po akoma ingénieur azaki non lève
mais na ndenga za élève azaki non maçon et après kaka na kati ya élève akomi contremaître malembe yeyo ici amati déjà akomi ingénieur après kosi ça ba étude na universitaire lelo aza ingénieur sikoyo tolingi to yeba pe moi moki ingénieur likambo tali mabele likambo tali kayas likambo tali ba brique koto bino bosala ndenge nini bokendaka kosomba ngo na kati ya bacarrière to bozana mwa babisika bosombaka lokola mpe bato nyonso basombaka bon mingi lokola tosala déjà mosala toyebani déjà na bato batekala bacarrière soki ke prix ebouge bango basalaka biso sini même babrike eza na babrike mosusu tosombaka mosusu mpe ke soki moto alobi ke na devi nala mbongo mingi te tosala effort totyela babrike ya sa nini ya kobeta mais mingi tosombaka mingi mpe tobetaka wana eki mpe selon mokolo mosala ndenge azomonela makoki na ye do eza bato mosusu balinga asombi directement babrique aye nango mais eza moto mosusu abetisi babrique car sur place esko na moto abeti babrique sur place na moto asombi babrique na dépensa mwa mingi bon babrique ya kosomba toyebi eza babrique ya rouge mais ya kobetisa adépensaka moins ke moto asombi babrique bandeko balandi na sur Boulandi ingénieur Mavinga na Bokebi abeti vraiment ba masolo na bango na habite ingénieur est-ce que boza na ba plan autoroki ko banda ko bwaka ko lakisa ingénieur tozokoba toujours na ba question tolito yeba et tomoni yo moko est-ce que au travail kaka yo moko tozana équipe mobimba oyo bo travailler na bango na kati ya Aigle Construction to pe ogenda noka ko defande bato msu bazara na bango po abimisa mwa bambongo ebelete akia Kongol mo ba petit na quartier ati bongo na chantier to pe boza déjà na agence to équipe mobimba oyo bo travailler ka ouais nazanga mon côté tous équipe mobimba na kati ya bureau na biso tous équipe mobimba en plus ndé le bib équipe ya construction tous na 30 équipes wow pona kotonga bandako vraiment 30 équipes 30 équipes ezana pona kotonga kaka bandako OK donc na kati ya 30 équipes wana Kayum to dirigeant to ezana ba dirigeant mususu te toza ingénieur rebelle OK toza ingénieur rebelle naza moko akata ba ingénieur ba dirigeant na kati ya Aigle Construction OK tozaki pe déjà na kati ya lupango tomoni ndaku ezali kotongama ndaku ezotongama oyo eza bino batu bozotonga to eza nango batu mususu bazotonga te ndaku oyo eza tupusa mwa moke apo to benda ingénieur abende la biso biso mutotonyo Aigle Construction en plus ces chantier oyo ngam na dirijaki OK les chantier ngam na dirijaki et ça peut prendre combien de chambres ezanda kwa 2 chambres salon cuisine OK toilette les na kati OK bino ba dirijaki oui bomoni o eza moko ya œuvre ya ingénieur Mavinga et yende mutu a dirijaki travaux oyo ndako bomoni ezo telema etelemi déjà etikali na moi ba finissage
donc bopesa toujours confiance ingénieur so moto alingi azwa bino osala ndenge nini. Bon, biso soki mutu ainga luka numéro na biso pour contacter biso fa kutana na la personnalité TV nde to collaborer na bango bako benga biso à partir ya personnalité nde to bako lier biso na client na biso pour to sa musala to sa rabongo. OK. Tolito yeba ndako lobi yo mto tongango ingénieur. Utongango ezaka ya batu na biso akana kati ya kini to eza ya moko pe apesa bino confiance azali banda mboka to yeba mwa mke poto monika ndako etelemi. Ouais. Eza ya batu ya kinte ba client kinte mais eza ya papa moko avanda na Londres. Yeni mtapesa ki confiance dans la personnalité nde a contacter biso poto tongele ndako oyo. Ah oui, merci na sur boyoki bozui ba détail ya makambo nyonso babi na kati ya Aigle Construction bango bakolaboraka plutôt na équipe de bazali na équipe de 30 bazana 30 équipes ba na équipe ya 30 personnes ti ma bazali na 30 équipes oyo bakabolaka to mosusu mosala ezali na plateau mosala ezali na limete mosala ezali na matete bakabolaka bayebi ndenge nini bango moko basalaka nini basalaka boyoki bino moko babi po ozwa Aigle Construction na sur ozala no jamais déçu so kutana na bango ozala jamais déçu parce que baya bapesa confiance bamona pe mosala net bomoni bino moko ndako oyo eza moko na bino azali banda mboka. Il a donné justement confiance na bandeko ya Aigle Construction na sur mokolo oya osepela parce que eza plan oye asala nini apesaki bino pe obotikali obe ingénieur ba escroquer bino to bike ba ingénieur ba escroquer bino ba ingénieur lokuta bakoma trop bakoma tellement ebelé tobi kebe escroquer bino balongola bino confiance maintenant lobi na kati la personnalité TV avec agence Aigle Construction ne bika tout est possible quand ndenge na lobarati nature ensemble il y a pas de souci donc bobenga numéro ezana ba ya écran na bino bokuta na mama Doris Lema fumu na gaz la personnalité TV on sala que beaucoup na Aigle Construction pour que beaucoup bakobeta masolo bo développer oyo biso to mosuto développer awate to lobeli makamambongo te po babi likamambongo ezalaka client ye moko apesa plan aloba ndenge nini bosala nini bako sala. Merci ya trop na bino nyonso bandeko balandi ya la personnalité TV obopesa rabiso confiance toujours donc merci ya trop na ba membre soutien ya la personnalité TV ambesi bazabakana ya mo général John Kimbambu badiva wesudia givwa mama boko bank na London City wana tomoni Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier mama Doris Lema fumu na gaz mère bossi ya la personnalité TV en tout cas merci à trop na bino nyonso boko ba toujours ko sunga la personnalité TV boko ba toujours ko zala de près na la personnalité TV merci na babone na biso nyonso o balingara biso o batala kabiso en tout cas boko ba toujours ko consommer la personnalité TV toujours na série yaba ingénieur merci na ingénieur Israël no sopro azalaki na sima caméra pour nous la bino mange bien avec votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce lelo ezaki masolo ya ingénieur ngana bino toko bakomona na ti ndenge to mesana babiyo lolendo ngalo fundu en tout cas tangu yozo kita biso tozo mata ngana bino toko bakomona na tanke nzambe azo batela.